évité non ça n'est pas il faut se pardon. On a bien un pardon c'est oui. Oh tu Maman Frida Zana katoka na mwali kamoko. Omoni so bafundi osomo leka devant ba jija. Maman Frida, omoni la justice. Maman Frida Zena, omoni la justice. Te yo zo bibisa biso kaka osololi na mubenga. Na lobi boye mama Congo. Na MC ya Patrici, senga Karine pardon. Loko ayi aza convaincu que yo mutu indela o Panjaba voice na ye. O Panjaba voice na pardon, vidéo na ye. Vidéo na ye, c'est excusé. Karine a ça la dépression. Maman tolongwe na makambo ko s'excuser, maman ki ko s'excuser dépression par rapport ya makambo wana. Maman Frida akosenga pardon te. Yena Karine bakabwana. Karine bandela vie na ye aza mutali boto ba publier. Maman, on a bien que bazo bandela vie te tozo tourner en rond. On a trouvé une solution, ce qui est simple. Bino famille, maman yoka cité, maman yoka. Bolobi bien que Mubenga ngamoko naza na preuve que Mubenga aboyi. Il ne veut pas se mêler de tout ça. Il a dit il s'en fout. Clairement, ils s'en bat les couilles de Karine. Il a dit ils s'en bat les couilles. Ils s'en fout. Sikoyo, bino na côté na bino. Oui. Eleki. Beau porter plainte. Karine, à un moment donné, trop c'est trop. Non, non, famille. Na Karine te connaît si comme encore. Maman te, là ils sont ma famille te, ma famille est longwe. Ma famille est longwe. Là azole la mutakala na e boza sous famille te. Maman Frida, Papa Lianza, s'il te plaît. Maman Frida. Mais non, Maman Frida, pour l'ingi batuba loba kende nini. Papa Lianza, pesa batuba espace baloba. Maman Frida, ne pensez pas toujours que justice est awanaka pour nuire. Et ça, makamusu soki famille bokoki kozwa solution te parce que ça fait plus de 2 ans que ça dure. Justice est awana parce que na justice ba limite à justice bitulo sa kubanga. Ozo comprendre. Tozo ba justice te que pour mutako ta boloko ou pour nini bwe. Ba kota ka boloko na loyenge bwete, l'état pas dépasse so muta na boloko. Po ba olier sa yo, tu es logé nourri. Ozo comprendre. Justice parce que quand les gens parlent de la justice directement ba mona kaka gamabe. Bino na famille même yo, magroza entre Mubenga na Pandora, o kokozwa solution te. Ba tu pe na réseaux sociaux ba lembi na bango. Parce que le lot s'il arrive quelque chose à Karine ou na bana na e, ba tnos ba ya bosunga kite bosunga kite. Tobi bango nyoso ba kende justice. Justice est tranchée makambouana. Tant justice est kopeki sa Pandora aya na kombo ya Mubenga na réseaux sociaux, arozonge na makamna za osakala. Tant pe justice est kopeki sa Mubenga na ba dossier na bango nde ba yebani, peut-être tant ba mitakala mususu wa Karine kobima. Mubenga ye moko akobenga bato ba obimisa mitakala ke arrêter kobimisa mitakala na pe wuta pananga ici to leki na justice. Point barre. Tozo tourner en rond pa maman nanga. Justice toza na France, bango ba na France. Il faut pas trancher. Voilà, faut pas qu'il y ait la justice parce que quand on a bakoza mutu a Pandora, mais na ba dire na yo ozo tenga mape mwanda bu yango Pandora pas zo silika. Ozo comprendre. Ozo luka solution mais quand tu parles Pandora c'est aussi blessé. Si tu masquer vérité. Yoka, omoni mama Congo, olobi vérité. Olobi likamo za solution vraiment. Mais si quand olobi solution. Comprendre, maintenant ce que le problème c'est quoi? Mama Congo. Moi si quand on va Maman Frida pardon. Papa Lianza. Maman Frida zela non pardon. Papa Lianza, bino bosola na Karine. Mike Ndombasi, yo muto ya kobenga Karine. Karine, porte plainte, makamboyo. Si tu vraiment olingi préjudice moral ya mutakala na yo, to sila na nango. Porte plainte, kindeko ezate, mutakala kindeko ezala. Porte plainte et puis to sila ni nango. Parce que tout le temps, réseaux sociaux repèrent sa solution, moroté, to aussi sa namso likambote.
Bozo lo baka toza famille bana babande ko bongisa ngo na Yo so famille tout na te que Karine a porté plainte. Zela te pardon maman Zela. Bozo lo baka que Karine toza famille. Bo bongisa ngo na sima réseaux sociaux mais bozo ya na oka ana live poani. Bo porter Karine a porté plainte. So bo moni yabino pe makele leki. Comprendre bref, okay. Maman, vous avez raison, nous avons bien moral. Vrai. Mais le problème est à mon corps. Au moins, Karine est dans l'État. Patrick a se défendre. Moi, c'est Patrick a se défendre. Karine peut se défendre. La souka Frida. Bana, il y a Karine, tu vas la plus viser. Parce qu'elle va retarder la keb. Comment yo, aux parents, aux la intimité, na yo, au ting de la ka, makamu na yo, bachi, bako marana l'été, bako tchele aide sociale. Frida. Connexion à voir. Oui. Est-ce que, attends que moi. Oui, papa. Oui, attends que moi si. Karine. Oui, papa, na ok. Karine na mubenga bakozonga na te. Mais est-ce que, attends que yo moi si. Lelo oyo mabe oyo Patrick asala pona ko humilier ndeko mwasi oyo komisi na ba niveau ya kokata bilamba pona ko sala live. Tango yozo solola na mubenga na privé. Est-ce que oza ko insister nini ndenge ute ko lela tout à l'heure na live? O lela ki parce que oza mwasi et sala ki opasi pona ndeko no mwasi. Eloko nini oyo yo oyebisaki Patrick pona koyeba ke asali mwana mwasi moko mabe lelo soki mwana mwasi akufi biso na communauté congolaise toyebi kaka ye Patrick Mubenga. Loba to Holanda yo. Nerve en fait. L'habitude à Patrick est responsable à 50%. Il y a 50% il y a comportement Karine. Ok. Karine, c'est une personnage très fragile. Asali mabe makasi oyo lelo soki Karine azui problème na communauté na biso toyebi kaka ye Patrick Petro Hôtel Melaye. Est-ce qu'on insiste que liloba? Oui, eza ndenge letani. Mais ngai ana soli na Patrick pona ko luka ko éviter to koma na niveau wana. A expliquer ngai bien alobi boy. Na Karine, na ye ça fait un bon moment parce qu'on l'a insulté. OK. Donc tu dis quand moi zongi na ba live, eza ba vie ya Karine ya TikTok. Un passe au bon ba passer na Karine au début un makamani ebimaki ye déjà a commis comme ça la papa. Donc Karine fait à ça la papa. Donc ye ana eloko ko lo ba insulté. Karine a sa homme te manaye elingi. OK. Wana ebisi bon. Ngai na lingi yo se na Karine pardon na part na ngale kino mwasi. Parce que bon na Karine, eza yo mutu opipia ki ngo ko salir ye. Ko salir Karine. Voilà. Yo ngana zo croire que eza makangu no mutu salir mais impudence eza ya yo. Eza yo. Voilà, merci. Wana ulbagine bien. Voilà. Soko lingi makangu ebele. Wana eza problème na oza ya na ngai, je vais pas te juger. Mais on ko ko tala siko ya bana. Ko Karine kazo pete aza ye moko na bana. Yo moi je n'ai pas pété yo za pembeni wana bozo sala makale na ba pardon zo kupamba na ba bisou voilà c'est ma casse na situation eza bana ya Karine na Karine donc ngai siko problème na nga eza ke nga na lingi Karine a passé à autre chose. Merci. Il y a un moment où on a suivi temps oyo pour moi normalement na zo ata boete na makambo. Merci. Vous comprenez? A passé à autre chose.
Ok. Nde toza boye tokoma baeffort perso biso moko tovanda na mboka tata mama ata oza napasaka déjà babaloko autre chose te napasaka lianza on comprend parce que naokezwa bana na nga napasaka Le déjà Loba, autre toujours chose landa yo d'accord carré. nazaka ate na makolo na nga nazela amubenga na bino nga mobali asakana na nga na vi te moto asala makambo nyonso eza Patrick bariri babandaki kofinga nga a na TikTok Patrick abandaki koyeba ngo Ah bon? lianza oza na oyebi na Nayebi. banda oloba nini Patrick afutaka bango mpo bafinga nga bafinga pendant longtemps ben oui bavideo ezali azoloba ke na ofinga Karine boye parce que Patrick afuta biso mbo tofinga ke barosette basalelanga bakongo sa tosolola na Patrick attendez naza mutu onalinga te bafinga tapote envoyer les cadeaux mobali moko ekuti nazala asuna ye te ozoloba nanga ni passa autre chose yokanisi nga nde naza boye pendant une année demi tozalaka na ye te navandaka bo nazela ke non bopesa nde conseil asala mabe mwasa mundele aza mwasa mundele donc mwasa mundele aza na valeur mwasa mutu mundu aza na valeur te quoi donc mutaka eza na valeur te mpo na Patrick mwasa mutu mundu aza na valeur te mundele nde aza na valeur atindaki alinganga te soki ayebaki azalaki marie oyebi koza marie vanda na mwasi na marie olinga mwana bato ya congolaise mpo osakana esprit na ye mais ntango alingaka yo mpo oyebaki ye aza marie nayebaki aza marie alingenga comme deuxième femme azoluka mwasi ya congolaise parce que toyebi ndenge ezala ninde na bato mundu d'accord nalingaki ye na situation na ye ndenge azala ye nango c'est pas dit que so nalingi yo na situation nango bafille ebele baza ba deuxième femme pas dit que so nalingi yo mpo nazala deuxième femme no fo sakana esprit nanga ata naza nao te soki okei na o okei na o oza marie nayebaki azalaki marie d'accord nayebaki azalaki marie mais quand même respect considération et tout pourquoi okende osala buzoba na yo ozwa mutaka na nga basakana nango nde bakoma kosakana nango ezalaka te Frida ezalaka te ça se fait pas. Merci beaucoup Yakosi Yaokosi makambo obandaka na mutu fala sisango elingi ezala ye leka bozoloba nanga nike azalaka bongo il est vraiment méchant donc ayaki na vi na nga mpo ayokisa nga soni akitisa nga abebisela nga vi donc ntina koma osala bavideo ya bongo natikali mutakala bongo nalongoli ni string bongo place aza je crois kasepelaki eloko alingaki yango wana bakofinga nga liboma nde bafinga nga air nyonso toa izenga na ya oluka nga na réseau sociaux Patrick ayebaki ayaka oluka nga na bandoko loba ne alinga azwa place no yango azosala bongo lianza bafinga nga na ndenge moke te awa na TikTok awa bamira bayebi bajosefa mandala bayebi analyse wana bayebi bashimene ata tolobanaka te bayebi bato ebele bayebi makambo Patrick asala ngai so omoni nga leo na telemi na oloba parce que eleki lianza eleki so oye na vie ya mwasi soki okei kende nango mpe normal kosakana na mwa mwasi wana te mpo naomona ngo eza kosakana na ngai donc mundele aza na valeur nga congolaise naza na valeur te vraiment ezalaka te so oyebi koza marie koluka mwa mpo abandeki kotianga na page na ye nga mpe nabandeki kotia ye ezalaki kongo ezalaki te kenga na banda kotia ye na consentement na nga ya olinga te non so oke na bavideo na bapage ne nga mpe nazalaki na Facebook nga mpe nazalaki mwasi nayebaki nga sikoyo yo Frida leo ozoya okotela Patrick na bino Patrick boye ye nde moto asalanga mabe so na orekomi boye parce que bato na TikTok na banyao wana bakoma oloba neti nyao oloba est ce que makambo yango etali ye elo nalinga te nde yango wana yanga na oloba est ce que naluki porte parole mais nyao auti okotelo tout à l'heure awa attaquer Frida nga toboyi te akotelinga parce que aza mwasi mais à la base nyao okokaki koloba makambo na nga na Patrick te na te so comprendre lo na ngi naloba na comprendre po eza ya ngai na Patrick ok même Rosette akoloba makambo na nga na Patrick te po eza ya biso mibale pourquoi banyao bakoma koloba makambo ebele boye poani parce que Patrick mutayebisa ye bango ezalaka te eloko nalinga nde te yango wana donc moi je suis bête en fait yango banyao bakoma ofinga nga baliboma bato baza bazofinga nga déprimé likolo ya Patrick moko bakotaka na vie na nga mpo na ndima kozala deuxième femme ya garçon moko boye yango lelo nga nakomi ridicule mais sikoyo Pandora po okoma na décision ya kosala live oyo osalaki na soutien et tout eloko nini esukisaki yo vraiment motema betela biso po jusque la ngana ona tikala comprendre te eloko nini esukisi yo motema
Merci Diamond. Naomi Amba top modèle to swana kana acha mutakala na YouTube na ebisa Patrick Alobelo te ablokanga na téléphone. Makasi merci. Nani ki Nervin to solo la na été asala live achelo ngina na sima mutakala na sima mwasi mota olingango omondo tienga na sima bo mutakala ngiza na eza wana. Na ebisa Patrick Alobelo te. Ezala mo batiki mo babandi osala ba live no na Facebook wakati mutakalo ndambo bazi bacheye bacho na sima siko era to soni na era bazi susu mutakala ngo bazala nango bazongisi yango lisusu na muntu na nyama te mutu mota olinga mutakala ne basakana nango bongo era nyonso tu mutu mota olinga ngo so oyena vinanga te pour détruire vinanga après bat ba finga c'est comme si ça l'arrange en fait. C'est comme si ça l'arrange. Ils allaient atteindre. Et nani, papa lien, tout ça ba mi, oza mo amobad. Ils allaient atteindre. Ils allaient atteindre oui, normalement. Longwa malamu. Longwa malamu. Voilà. C'est comme ça oyaki moi les missions mo benavina nga, et ça moi les mo boye, voilà. Donc je me sens sali. Tapoter, envoyez les cadeaux, s'il vous plaît. Je me sens vraiment sali. Le bateau YouTube, c'est là, balève, balève, qui n'a belle liboma, n'a pas gêné maman n'angai. Pourquoi? Parce que les garçons m'ont beau Patrick. N'angoana mutaka n'angai s'est retrouvé dans les réseaux sociaux, na lobby, n'a commis mutaliboma, n'a commis des. Et ça normal, t'es. Na tche procès ah nyani lianzi mobala sakana nanga te papa ba nanga na tche procès makasi ah mundele Patrick na boy ko kene na ba procès parce que ande mais Patrick ozoboya pourquoi parce que moi bolingo eza oyebi ke bozonga na eza même pas bolingo mamba ozonga neza na te ah congolais pourquoi la linga ofunda été mo Patrick to ça yebi na na pas lo ba vie privée na ate ai pourquoi la linga ofunda été OK ezala te. Mais siko tango zolinga kofunda ete décision no ya suka eza nini na makambo yo. Quelle est ta décision vraiment? On a souffert d'appel, ça a une importance. OK. Pardon. Après c'est tout, je le laisse tranquille, c'est tout. Mon temps soigné image dans les Patrick a mutu musuta parce que image dans les débat déjà. Ba finga nga liboma, ba finga nga déprimé, na komi liboma, na komi déprimé, na komi tout là, ba finga nga tout le temps. Et à Nicolas Patrick Mtabebi c'est la image dans les Patrick a mutu musuta. Parce que décision est que Patrick aya ko soigner réputation dans les réseaux sociaux, aya ko demander pardon to pendeni. Dans les réseaux sociaux, a bien ça qu'on a réseaux sociaux, on soigner dans réseaux sociaux Moi je suis désolé So on ça live parce que na lingi réputation dans les zonga. Exacté. Nazala été, il a sa vie, ngape naza na vie nanga ça fait une année et demie. C'est pas que ça le makam, so makam mutake les zongi na loba comme tapoter envoyez-moi des cadeaux. Karine on les kanga na ba cadeau na pourcentage. Na ko ça ba cadeau te to so la ne mamba normal là. Loba mamba normal. Siko ndenge zawana normalement ndenge yozomona po lobby décision na lobby décision te o lobby ke ozana posa ke Patrick aya kozonga na réseaux sociaux pour que a demandé yo ba excuse et tout. Est-ce que na okinde futa so bani ke moi na eso pas ki mutakala ngo azwa ngo so pe auto lo babongo futa auto lo babongo tout à l'heure non mais oui auto lo babongo donc mutakala mutunya ngo olinga mutakala na ye et comme le roi a joué na ngo olinga na kati ya bino so boza ata boyinanga na ba papa lianza oui na Holanda Mama Congo. Na sepeli po ozana na Pandora pembeni. Système nozo tia ba match wana moye batu ba basenga demande ezate franchement toi aussi avec tes matchs. Na TikTok Mama Congo zela. Mama Congo. Na TikTok ngala matcha mutute a part kana matcha bino po boza ba pandisa ngo ba concert nanga. Mais normalement na TikTok na matcha mutute na tinda ka numéro benga partir à numéro. Merci. OK, d'accord. Na ina profiter pour la jouer Pandora na pembeni na yo. Voilà. Bonjour déjà Pandora, courage à toi. Tant que moi si je prends un peu ta réaction, mais il faut aussi me laisser dire ce que je pouvais te dire. Au lobby que Patrick au portaké plainte était au porta papa ba no plainte, Patrick au porté plainte pour yemo kwa yebi, on a besoin de ta vie privée na été. Bon, ce qu'on portait Patrick qui plainte était alors que Patrick c'est pas un homme. S'il avait envie de venir dans les réseaux sociaux,
Alors, Kobate que yem te fois bongisa image na yo. Non, c'est toi-même qui dois ranger ton image. Pour toi, baby, si image na quoi bongisa yango te. Le respect, c'est toi-même qui dois gagner ton respect. Ou au petit masolo au kara ou au kenango na justice. Comme yo zano na ba sentiment, ya komema na justice te. Pour moi, so na beba ni na mutu. Eza loza na dossier na mbila. Eza loza ndeni, ça dit que songa na bakisi kaka gutu do. Ok boloko, ok buluo. Na kobakisa gutu do wana. Parce que eza plus important, il faut que nous lia mbala na madame soit soda pour oyebake basilmaka moi cité. Si sincèrement Moubenga, il t'a filmé contre ton insu, c'est-à-dire que tu n'étais pas au courant. Tu ne peux pas avoir pitié et puis peu importe le dossier à Zanango. Après ce qui quelque part na bolingo, ozoko espérer qu'un jour tu n'es pas obligé de dire ça devant tout le monde. Yo mona conscience non na mutema na ou. Ce qu'on linga au-delà te pour peut-être éviter à quoi est réservé le lendemain. Moi aussi, c'est ta décision. Mais dans ce cas-là, ce qu'on portait plainte était, Karine, quoi qu'à cause c'est la biso maman bengate beta ango kara. Parce que ezande yonde mutu, ozo bima biente, et biso tant causant de comme moi, c'est to compatir nango. Maintenant, olobi que Melvin alobela yo, stoki na Rosette na bande komoko boye baselo ba vidéo. Et loko so ba na droit ici, ba na droit. Et loko so bimi na réseaux sociaux, mutu o alingi alobela ngo parce que tu ne gères pas les réseaux sociaux. Ozo gérer ba live ba batute. Okopona pe bato ba olobela ngo te. Okopona pe batute. Neti nga na tikala jamais kozala. Zela pandorolo. Obano. Na tika jamais kozala au courant. Mais moi aussi j'ai fait des lives. Il y a des lives aussi où j'étais encouragée. Il y a des lives aussi dans le but qu'il faut porter plainte pour OCC en gros. Ne espère jamais que Patrick Moubenga a un téléphone naïe. Que l'on a là. Que azwa téléphone, ale kanami soit batou. Akoba ke botika Pandora, botika makamwana, il ne le fera pas. Maintenant, c'est à toi-même de chercher ta dignité. Tu as tes 2 enfants et tu as tes tracteurs dans les réseaux sociaux. Tu as aussi des ennemis. Respect wana, ni bisom tuto lukela yango, ni yomoko mi pesa. Ou on les foufou na yo, on me li penda 20 pio ou bien rapio, tu passes à autre chose. Au bête yango penda kara. Toi qui vraiment ezo soyo. Ce n'est pas en venir en parlant comme ça, et que ça le buzz ou et que c'est là où on a visibilité ou et que son respect. Ce n'est pas ça. Ne pense pas que des batouba, au moins les réseaux sociaux. Des fois, tu as ça, batouba, faire de la dossier na yo et puis ça a importance. Parce que biso tout le monde a craqué, vous ba mtepe sa biso cité. Non. Nie azan a succès, hein, mais alumba solo mabe. Inza, mutunyo surtout, même si on opéré yo, mutunyo sa luka gaz. Et ça a succès. Pour mutunyo soit ça là, on a pas président de la République. Gaz. Mais ils en a sur la baie. Dans ce cas-là, comme Matassou n'a pas live, c'était la sous Patrick Moubenga, Nini, voulait éviter Karine passe à autre chose. Et ça l'est vraiment bien. Vous en comprenez des Konanga. Et Mbalasimelo, on enseigne à nos Pandora, Zala n'a pas respect à nos confrères. Gâté que au matin na live, balobi di kamo se pe na ngote au kiti na live. Après ozongi di susu au sali demande te, au respecter ba confrère te. Ozomona, ba misa to sala oyo to na biso danger te, mais eza quand même on doit quand même se respecter mutuellement. Tant moninga abengisi yo a matisho na live pour ajouter la solution. Ozo comprendre. Voilà. Ndeko na ngai alianza, omonde patinani Pandora bika porter ne plainte nga penda na timu na renoncer. C'est-à-dire que ngai kutuko attaque o tele so sur live na matana ngate, atai moko ekolela na kota na ngate, na fona pe live na ngate parce que soki bango moko basi yango bazo publier bango, bazo porter na bango mibali wana plainte te. C'est que balingi bango mingi. Continuer toujours kozala. On continue toujours na ba acte aboye. Ozo comprendre. Voilà. Donc on Bangoana, vraiment Pandora, courage à toi, mais sache que l'amour des enfants c'est un mot qu'on a à mobilité, mais tout babi batiana pèse, batiana pesé. L'amour des enfants c'est plus que l'amour d'un homme. Merci. Parce que la façon que tu craques, c'est comme si l'amour de Patrick est plus important que l'amour. Merci. D'enfant. Merci. Mama Konga Kei. Allô, Tola, nous en direct.
Oui, papa lianjanga nazokota musala na olinga na sisa suka na kota po Karine na moni mutu pété. Na to rappeler ya Patrick na ebisi en tout cas ndipo bambo ezokendele et que mababi na Frida ebisa Karine a porté plainte. Abi yebisa Karine a porté plainte ke ngam na publier ki. Ye mokati na aibi ke ngate na publier ki. To kende pa mbila ba na ngape ba oya. Moi si biso to un avocat famille. To kende to ta nani a perdre. Pour moi, on peut taper par argument. Son atika moi na nganda kute pona za moi. Ben je peux oza moi sa mutu mwindu. Pona za mutu. Vous comprenez? Na za mutu na bala mundele c'est vrai. Moi si na ngana mona ne ba pasi mais na za mobali na ko yepso ne so tute wa camarade na ngati. Là na yepso ya suka ko benga nga suti. Yebi yo kanga bien. Aussi sango na camarade na parce que ye pona ya aussi ki la pengai. Ke ngana ko te la camarade na nga. Na si abi na yepsa camarade na a porté plainte. Donc yebsa Karine a porté plainte. A porté plainte que nga la bibliothèque mutakala. OK. Ba ko sala enquête ba mona ke ye mutu atindela ngo mwasi na nga na Facebook na ye. OK. Que mwana na nga zaki mécontent. A vu yango a publié maîtresse à ma papa na ye azo détruire foyer na bango. Voilà déjà un. So ba tuninga pourquoi na vandi na maîtresse on te pona linga mwasa mutu mwindu. Na ye sa bango on quitte mieux pour aller chercher plus mieux. Ou est le langage à Ebsingaï. Donc, ceux qui n'a pas eu moi ça malonga, il faut n'avoir que les cahiers. Donc, Karine, il y a mon qu'on a monté mané à Yebi. Le quoi le bingaï, mon qu'on a publié qui est, di kambouté. Pardon, on a n'a senga ya ngoté. Parce que nga la salir image na été ba te pele ba publier bango awa ba mitakala na bango awa ba senga bon pe ba pardon te ba vivati lelo hier so zo sanga kaka na banini parce que Karine a uta ko komela semaine passée qui est sur ligne na limbi so il faut ba beta magoda ya suka et si yes ko tama bi que Karine a commencé le PG mo ka filmer na sa magoda chepe ba caméra a sali et chantage ayebi si que abenga ke te pe abenga ke na numéro masqué pour y a bloquer Karine donc hier a finga ki Karine ba discuter ya ngomoni na sali dépression oyo abimisa aussi na réseaux sociaux à l'acting toto ce qu'on wana nena nyako lo bon na ligne mais le quoi so katela nga téléphone na privé na obligé na yebita yango en face car nga mobile na nga la pena mutu na mbetu na nga papa lianza na kenda msana tongo na soignante na boya été qui veut dire mutu na mutu ana problème na ye. Vous comprenez? Abima pena ba petit musu na yebi na boya été ngane na zabo ba benga nga zoba na ye po ye pena ko za malade ndeke libala mo ekufa zonga mais tellement j'ai 3 enfants avec lui. Na comprenez vie na salani na lexa ba na ngam priorité donc akende te yemta oyeba mais jour nzambe a redécider à la tsanga robe ya gloire yemta perdre au moins so Karine na tchonka na mutuna et que na da vrai chéri je peux faire mieux dans ma vie que le cul que les hommes à cause de dépression haute. Il faut se respecter. Même à Congo, à ça, comme émission finga, bah, tout est, ce qui n'est pas finga, mais à un moment, bah, retenu, hein, na monaka. Bah, te belé, bah, soit na kawana, bah, mon, bah, retenu. Karine, yozo linga, te, bah, image, no, bah, ya mutakala na sima. Mais au bout, ça, ni ko finga, bah, qui s'attaque, on a un autre, quand même, binemi, un mois, mobimba, pas, au tourner, bango, qui ça va, bodindi bien. Est-ce que yo, on a droit au salango? Et tant que moi, on a outil chata. Biso ba bantum Karine so yo so ba biso vérité au katiba tu téléphone pourquoi tout ça là ba défaut il faut to accepter il faut et le rezo bon Karine azo ko s'assumer té so ko assumer le mo boy et que les kanango en tout cas on a continué musala Karine azunga ta papa merci ba bon boulot en tout cas vraiment merci bon boulot mais yo pe ko encourager Frida ba bon boulot mais ko encourageaka mobali na yo teke abimina mwasi na mbetu na yo après oyepe na public olobi na limbisa ye abima pe na ba camarade to zela na opeso kwa conseil eza conseil asuka zala na esprit écoute e sunga yo ngala molobi na bino basi na sunga rabino au moins tango tutela mobali to loboye akoza la ta risque pe na ligne na yo kiyo opesi force yo continue makambo asalaka. Oui, c'est vrai, Zela, s'il vous plaît, na contribuer na conseil na yo. A mobile na bobotine bana. Déjà libala bana, ezaka libala oyo, ezaka respecter et puis valoriser. Parce que bana kati ya lien ezana kati. Mais ko parvenir te ko courage ka mobali, ala la mwasi na mbetu na yo, oyepe devant public obi na limbi sakaye. C'est pas gentil. Et amalamu te. Zela, okomi dana suka. Okomi dana suka ozoke na yo. Ngala obakseloka conseil. Ezaka conseil. Ko encouragera yango te.
Yoka. Merci beaucoup. Bon boulot. Merci. Merci pour le conseil. Merci pour le conseil. Nandimi na yebi personne ngoko malanga mais na ngaka na pende konanga. N'encourager a été. Bon boulot. Bon boulot. Mais pour la Karine qui ngapa ko déprimé. Mais na tali na bana. Bon boulot. Merci Papa Lianza. Bon courage. Bon courage à vous aussi. Merci. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Bandeko. Bagambo ya la communauté ou epesanga.